Les abeilles de miel de son directement à Boké, Afrique du Sud. Et c'est là qu'il y a beaucoup de par rapport à la relation, par rapport à management, Omoni soki basali appel otoyo oye ko intégrer groupe ato kuti projet. Mais faut bandeno ko activer projet ngo. Ngana lobate ke ngande na memi ngande na sali boy groupe eza ya ye. Ngana eka na sali musala pesa kinga depuis na ye batunde ba oye ba depuis muto oyo aye makambo moko pondire ye. Comprendre, et ça n'a pas mélomane, bah et bien n'engagé place à leader azalaki, star azalaki, groupe azalaki. Le col a déjà dit que Bimaki n'a décollage moko, moi mon cœur raté. Il faut reconnaître en mais bien sûr. Il faut reconnaître RRT. Pour nanini ba corriger RR atana chic. Au moni petit danga frère nanga président de plique a salé mission moko awa azolinga s'adresser nanga a finginga ta mutu munene tala boye na talagango otalagango na pesa ke conseil na ba voice ne awa yekuta fingi na mère nanga mais na conseiller ye yaka ça on dirait na oyana na ba ja ba chantage na fula e na répondre à une on a déplique aux gens à moi gaz collègue mais papa ma voice n'a pas tout regretter aux gens à ma voice la déplique mais oui awa comment se injurier ndenga zo finga ok ba vie ba voice ba nini ko chaka ngo eza ba temps passé très bien comprendre descendre bino bolongo libango te balongo ekutute bango moko balongo la bango poani ba milongo libango moko na mutema mabe po na nini to voyager te. Salut fidèles internautes, nous sommes Playboy.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Prince Bakali. De retour après avoir passé de très longs séjours en RDC et puis plus précisément à Rwanda, Kigali. Enfin, je suis de retour à Kinshasa. Je reçois pour vous Charlie Mpakalingomba avec qui on va parler, on va décortiquer l'actualité ensemble avec lui. Mais avant de vous montrer, avant d'introduire mon invité, laisse-moi remercier mon patron de la nation, Tonton Manamanga, et puis tu bosses Lady la française la plus belle. Merci à toi, Franck, Clémentia, la grande équipe de Playboy.com. Et puis Nantes qui est derrière la caméra. Merci pour de belles images. Merci à toi, le PDG de Rivonia du Square. Merci à toi. Patrick Baraka, Rivonia, Tozalagana, Katanga, Likasi, Tozalagana, Katia. Poto ya Goma, bientôt à Dubaï. Patrick Baraka, merci à toi, merci. Ya Willy Moucheni, Koda Mboka, Maman Emiline Zemba, à tous Pépélé Mbetolo. Et puis ma confiance, il y a Jamal Mokuna, Yewana, il y a Jolie Menga, ma trousse de survie, il y a Gauthier Mascotte, Azalaga, ingénieur de banque. Et puis il y a Tuturoba, Mwana Mama, Mama Rifana, London, il y a Rifine. MHLMB, Bandal Sinkin, École Saint-Michel, c'était à Baoba référence. Et puis Tozalaga na Willery, Resto Shop, chez ya Marie-Hélène Linongi, patron de MHLMB, Cashmani. Merci à toi, Jean-Paul Welly de London. Jean-Paul Welly de London, merci à toi. Noche Congolais, Français, Américain, triple nationalité. Comme je l'ai dit tantôt, fidèles internautes, je reçois Charlie Mpakalingomba parce que m'a sous les ébélés. Balobi, Balongoli, Bangona, miel de son, Bengani, Bangon orchestre. Est-ce que c'est vrai? Lilo Oyoyo, toutes les précisions, vous allez en savoir ça tout au long de cette grande émission. Ensemble avec mon invité, Rose Langa déjà, Charlie Mpakalingomba, ancêtre vivant appelé autrement. Charlie Mpakalingomba. Bonjour. Bakali, bonjour, bonjour. Soin taïbo toujours. Oza makamuna biso biso ba tout au facilité ba to morgue. Bata morgue. C'est-à-dire jour to kufa. Ba sukola na bango biso te ba na kufa soin.
okufa soin bana tate basokola yo nga kudu ata bambomenga te soin wana ekopurifie moyena mpola noki eza te makambo ya soin eza makambo na biso bakali namoni invitation na wana babi bon média barespectaka ye merci makambo mosusu totyaka mopanzi mais loko eza média esengi naloba yango moni avec ta permission ça nous permettre de faire nos la bien Bakali Prince. Voilà, Charline Paralingoma, nous sommes assis. En tout cas, mon hôtels à la Bisso. Encore une fois de plus, merci à vous répondre à l'invitation à la Bisso pour que nous sur la concernant l'actualité. Boni orchestre Miel des Sons. Les abeilles, ils ont évolué trop bien. Nangolo Nzambe avant au banda. Ah, ils ont clé boat. Ah, clé boat. Mangaya Pichu. Bambote Nayo. La star. Mangaya Pichu. Pembe beauté. Maintenance. Il y a aussi un peu na ndenge ya G bambote na place ozali bambote belé na patron de la nation de la nation boss lady Pichu Mangaya bambote belé na batutu balingaka club wa balanda club wa bo continuer ko s'abonner massivement pour club wa eza parmi ba chaîne eza na maintenance ya stabilité na YouTube mokile ebi bambote belé na Mbora Misara chef suprême il y a musique bambote place azali chef suprême il y a musique bambote comment est nani Mbora Misara OK double revolver bambote belé nani wala Miel des Sons ouais bambote belé na batu tout o balinga la bonne musique bambote ebele na South Africa na zomona Patrick Kalala Patrick Kabambi bambote na place ozali bambote ebele na mafilo na bloc place tofandia eza na etando na kokota na kati mais non na koti te Charline Paralingoma bota beta une grande production en Afrique du Sud tout le monde a eu image c'était très bien passé mais une question Charline Paralingoma les abeilles de Miel des Sons directement à Boké Afrique du Sud et ça là qui na bokas na yo par rapport il y a relation par rapport il y a management dengoye belma mandule étant muto zapena na arwana ya mandule muto za la relation makasi ou ça là qui fort il y a mort Miel des Sons so to bandi déjà mission boye so on dirait mission siliti te to kota na nuwana mbala moko omoni soki oye place ato kuti projet ato kutani na projet il faut que ndeni oko activer ngo na ndenge ya blague te omoni soki basali appel otoyo oye ko intégrer groupe ato kuti projet mais il faut que ndeni oko activer projet ngo ngana lobate ke ngande na memi ngande na sali boye groupe eza ya ye ngana eka na sali musala pesa kinga depuis na ye batunde ba oyebaka depuis muto oyo aye makambo moko po ndire ye comprendre eza na ba melomane ba yebi ndenge nini place leader azalaki star azalaki groupe ezalaki na atterrissage na ya forcé ya lingomba batali pe ba yebi ke moto azotia poa Afrique du Sud eza projet nga na projet tant bapesi nga boulot nga nde siko na osala projet na habité projet poto évoluer to comme na vitesse actualité la moka lokola déjà disque bimaki na décollage moko ya moi moke raté il faut to reconnaître ngo mais bien sûr so reconnaître erreur te pona nini ba corriger erreur ata na chiki pona nini so ba corriger erreur ato sala ki faute d'orthographe il y a ba virgule ba komelongo wana na se ba lakso po rocha tembe ba lakiso ndenge nini erreur ezali le komino bien mais ozangisi apostrophe il fallait à la place wana yo chete on comprend ba corriger yango il faut que ba place nini erreur oza mbala simande tango disque bimato il faut ko booster ngo boy na vitesse boy pour ezwa décollage yango mona yaki na projet ya concert ya South Africa tomoni concert ici mobilisation ezalaki total ezalaki système invitation ou billet vendu ben invité bazalaki te net Mohamed Molega sombaki 100 billets il y a combien
Il y a 300 rand, 300 rand. 300 rand à Zaloko, la bête machine, on dirait 20 balles. 20 $. Plein, ça la makiwane, bon, communauté ça rappelle dans la musique. Donc, on a artiste, on a yate aye. Tu vas découvrir que miel. On a un témoignage. Pour la première fois. Pour la première fois, on est en live, il y a un groupe. Tu vas se faire oh, talentueux. Tu vas regretter qu'un disque. Décimité. Tu vas raté décollage. Mais concert totalement, tu vas te faire un kiol. Mohamed Assombi va céder. La valeur est à 80 balles. Sans CD. C'est des mots qu'on a valeur à 80 balles, 8000 rand. Ouais, bon, ça est pris en Afrique du Sud. Quand c'était on dirait une vente aux achats. Il y a tout. 8000 balles, les autres, 70, 65, les autres, bongo. Sans CD. Na kati ya car na yango na yango azotala ndula boye comprendre ba musique ya bongo so itozalaki ebiminga naza na stratégie mais okutela yango déjà ça na départ na kutaki yango ebima eumelaka te hein eumeli déjà ko umela te so déjà disque so ebimi na mois moko il faut là que ça déjà couleur n'a succès. La vitesse n'est pas au tout déjà dans la semaine, il faut que ça déjà couleur. Pour ceux qui vont préparer qui tout. Dans la semaine, il faut que ça déjà couleur. Il y a longuine. Donc, tu vas s'attendre que disque on est simité deuxième disque comme simité na disque et raté kaka décollage. Te mais simité autre lingala. Te na lingala na bino ya batu ya polémique. Et que na bongo na lingala na bino ya polémique au lobe simité. Yo journaliste ngana bongo raté décollage to ko benga en ligne. Ko raté décollage ndenge raté wana. Eza lokola plan et bimi. Mais oh yo comment on a émission tout ko seka. Oh eza comédie, oh eza émission. C'est la séquille parce que comment on veut convenir aux autres qui mango. Oh. Na qui mango de. Olo qui me raté et raté. Mais et raté décollage. Bref, Toroyeba, l'orchestre à Miel de Son, les abeilles de Méleson, on a toujours directeur de production ou on a un rôle. Mon pépé écoutera partout. Naza na Miel to collaborer. Et tant que qui? Naza informateur, naza producteur spirituel na groupe premièrement. Naza encadreur spirituel, nga mingi esprit na géraka milimo. Vous comprenez? Nazo gérer tout, production naza wana na gérer tout. Maintenant on lobela que aux as spirituel. Togo on a sens nini parce que ça a dévolé. Mais molimo spirituel ya bonzambe ou spirituel ya ndenge mususu. Yo zwango na jar na yo. Nga na ko fungwa melote wana vinanga. Sokezan ya masumu, lisumu ya ngai na nzambe na nga. Yo pe luka lisumu no nzamba gerele yo. Lelo so pa dubalobino pa kalingomba on se penche beaucoup plus na spiritualité mais ma mozo compter au sala apparemment ezo simba moi mingité. Oh nini ozala ba succès mon éphémère. O bandi pa fokatani. Yo zolo babongo. Te batunga te. Yo nde kasoye na bango ti. Yeske nga na moni batango place balobi. Yo ndozo tuna ngati. Oh, paka si la teti lelo nazalaka paka. Na aussi la journée. N'avez pas mis à le monter Afrique d'ici du Combo et la Moki. Moto l'embarrasso d'activité zate. Ok. Oko ko forcer te ako loba. Soki activité zate. Terre-toi. Au fin de Mouké, yango moni mindele baloba reculer pour bien sauter. Vous comprenez? On est wata yemba bo. Eza pasi yeba ke bato mayele o baleki mayele ba yebi ke ezalaka pasi na commencement ba moko moto a réussir. Vous comprenez? Ba elinde ba réussissaka bongo, ba eli de Dieu. O ba ponama, o baza iné.
makambo na bango eyaka mbala moko mais soki moto olingi osala eloko tiaka nanu mpe échec premièrement ya eloko epa na yo mpo soki esimbi te oyeba deja na bulaki soki mpe esimbi te ifo na bandela bato ebele bayaka na esprit kaka ekosimba yango ntango kobetana na mire mwa olamuka eza te mpo oyaki na conviction to ekosimba eza mpasi na mbala liboso kaka makambo esimba ezalaka mpasi mpo oyebi te nano banani baobundiso oyebi te Lelo ozo regretté na parcours nyos tout pour ne pas citer les noms, il y a l'orchestre tout au Leka. Place aux Alelo, tu te dis satisfait par rapport il y a place aux Aleli et puis par rapport il y a standing, il y a Makamuno Nengezalela. Bon moni attends la présidence de la République. Batutu bakokana te. Omoni mutu muso akoza na présidence mutu osa na régie des oies lekie. Amona rafati air tout mais mutu osa na régie des eaux aleki na standing ezolobi te ke mutu présidence azwaka mietete maye le boanya ya mutu gérance ya mutu a vie koyeba ko économiser nde mutu ezalaka présentement nango epa bato nde baotaka mutu aza organisé mutu aza boy na muke ozozwa okoki kosala koleka Elingo loba nini elingo loba nga nazanga na maele na nga ata na komosala chez yo yo omona nga kaka bien différence ya kozala nde nazalaki pa wata na nde nazalaki pa miel na ndenge bapolémike wana epa na nga eza te nga nde paka nga nde moto na osala makambo na nga so nakutani na miel ata na epa wata na banda ozwa 1000 epa miel na ozwa 400 ngai kaka nde ifo na gérango bien ifo na miyeba mpe déjà ke oh so na banda odepase kuna bongo na banda osala bafoli moko boye na ozwa esu bongo te ifo nayeba na okomi gérer na banana na nga na foyer nameka kolimite bitambola tambola nameka kolimite kokende c'est tout nga naza na nga bien ate pas miel naza bien mais pas miel nayaki contrat précaire batala nga un contrat précaire batala nga iso mosala na nga évoluer bien nde toyeba signer siko contrat ke na fandi boye eleki ata soki na Equity Bank mbala moko soki ndenge nini nga nake vérifier kaka là c'est une bonne chose pour kosala eza na baplace oyo kokoya mpe kosala demande d'emploi mais eza na place mosusu yo moko oyebi ke vraiment naye kosala mosala ya mwa pasi il faut toyeba osola bien mais batebele bamona neti ekitisa yo parce que pakalingomba oyo bayebi à côté ya bawera pakalingomba oyo bayebi héritier wata oyo aza ndeko na yo mpe mais pouf mbala moko oye orchestre ya miel c'était quoi pour que aucun orchestre ya miel tandis que tona orchestre ebele kasi mpo mokili ezolinga kaka mango etela ye mpe atela dia na maison mère te mokili maison mère eza manga kotela ya wera à vrai dire soki bato baotala miel baotala héritier baotala bafere bafali baotala bamasa na ngai babina file bazotala azako bango to babima bongo ti ebongo ye kodeplace makolo po ani to olobela eti tenatunika aza yango wana aza bafere bamiel babina file bahéritier bafale baibrator yale bafabro maestro bazotala bayebi ke bango bana mwa vitesse d'actualité baza na vitesse ko booster baleki siko bato baotala pakake kuna makambo eza te nzoka ngai na ye na koko créer pe makambo moke pe koti to kaboli omoi te na créer makambo toki Afrique du Sud ozomona swegi te ebongo nazalaki boye yo moko ozomona swegi te naza fraîchement te obetelo moke bongo nazalaki boye nasko na yebelo plus que yango te malembe yo yebelinga plus que yango omoni mpe bese te nautaki nango mpo nazalaki plus bese okotaki nango baseki bolonga boketa new style eza teke mpo na new style eza confinement ekangaki biso libanda 6 mois
L'État est bien au poids et valeur vraiment té malgré banda au poids mais oui ngana bimina visa na ngana visa basomba kango na ba deuxième tozwaka ba autorisation na ba ministère tozwaka ba autorisation de sortir ezaka mbongo siko ngana bimina o représenter mboka libanda tango malade moko ye net confinement au moins que l'État tindaki avion na futaki avion té na ba petit ozonga l'État tinda avion. Mais nazwa ki baisse pour continuer à foutre botel. Botel les attenettes ya ba 20 balles là. Hein? Botel les attenettes ya ba 20 balles. Botel les attenettes ya ba $20 car ya awa ba 15e olali. Hein? Kuneza moi likolo. Kuneza moi likolo ba. Siko ngana dala pe hotel nini o ngamo pe na lukaka nzoto na ngelala. Pona niveau na yo. Elianga pe. Na ya pe na moi baisse. Na fanda moto omona ngaka naza propre menga moko na miyebi ke fona bunda mais tango basala ki appel ya contrat précaire na yaki na idéologie futi idéologie futaka okoye pa moto aza faible okomisi fort ba fort nde ba soutenir ba faible la vie eza bongo accompagnement wana ya faible na fort etambolaka bongo faut que tu aies un poids. Quand la teka que yale azana succès, quand la teka ka fabrica azana succès, il faut na ke luka boulot pour kunande succès. Te ngana ko ya pe na créer makambo. Pour artiste azana déjà valable. Artiste azana ba qualité ya cha ya kosakana te. Artiste ebi ko yemba makasi. Azana talent. Ngana oteka talent ne na yo ka suko yo retour nango. Na oka pe ba retour moko bien siko nga na ozela musala na nga pe na sali na futela nga yango to signer contrat sika to évoluer c'est tout. Et Boilentin, un grand artiste, ministre chanteur de notre pays. Miel de Son, un grand chanteur, danseur aussi de notre pays. Mais bah musicien au babima pa ya wera décollage na bango ezala mbala moko ba kina makamu. Mais apparemment ba tuba osala constant, Miel de Son a longé premier album raté déjà et puis sur les plans standing ya combo ninga zalela na ngona maison mère babi apparemment ya maison mère ezo leka ya yelelo. Sikoyo combo eza so okoti na ligne tout et battu ça constat kaka mais kasi c'est un constat eza pe bongo maison mère eza force d'appui ya moto na moto yo ko profiter pe na moto abakali bo profiter na kana njora njora zo profiter pe na moto no yo pozo profiter na njora au moins te pe gazo koza na njora ko beta makambo fungoli pe ba porte mosusu makasi o pe na ba groupe l'air mosusu pe ngai fungola te. Mais Fungoli, na ba groupe ndene. Oh mais on m'a dit avion. Merci Kofi Olomide. Et cassette. Grâce à Nani. Kofi Olomide. Menjora, porte, clé. Tes portes Njora, merveille Rambo. Mais biso lingana o kaka Nani. Njora merveille Rambo. Biso toi la sincère. Et cassette. Neti bende o matavion al bosso héritier. Mais ngai la poulga, ngakutu avion te. Ngai longi na ngati batu ti lelo misu ba te na longwa batu na ngaka ndeni wata ata na Sud Afrique na kuta na batu musu ba na longwa beti matolo na komba wata est-ce que ko beta matolo na komba wata oto ngai na beta matolo te ngai na zwa ba offrande na badimi ngai beta matolo ta ngai na za déjà lingomba mpaka naza na bandimi o bazaka na kati ya lingomba déjà na créa structure o so na kutani na yo moko il faut yebaka ke il faut offrande loko eza bakita semaine hein non pe ba futi te bakito ezaka ba le 15 avant ba 10 mekoya ba nini so pe na osala ki copte na so ka ba 10 bo ngala betaka matolo te nga conscience ya moto nde zo sala ke jo onde na moni awa il faut na longola sans kosenga sans matata nga naza na ba ami na ba frère et connaissance on a fanda na bango déjà nga wata za frère comprendre ate indi c'est un frère très bien to utina loin na gozwa pe kanda
na longwe na ngai et bongo siko eza problème mais quand on a ce que l'eau est bizarre au loba mambo ego senga to loba na ba makambo nini yo ngozonga kana ba te to songa wana te to solango pété mais au loba o senga au loba wana eleka déjà pourquoi pas on se maîtriser qui malembe émission nanga émission kasi te yo zongo take net question moko ezwaka réponse moko nga na de nga ko nena ko développer réponse yo tunaka mutuna moko yo ngoko mana D3 déjà na on répondre te au troublenga maloba na loba ki wana ezanga ba contenu nanga etali yote ngane ifona za na makasi nini na koyeba ko arranger maloba wana déjà na maloba msupe au lobby moi o arranger ça te ngai maloba premièrement nanu bien nanga na finga te la première des choses na koba de mission awati o kensil tete deuxièmement wana selon yo selon nga OK pe selon batu o batala nga ba commentaire nga pete nga finga te nga na leka te ke o mutu munene o boye te omoni petit danga frère nanga président de plique a salé mission moko awa azolinga s'adresser nanga afingi nga tala mutu munene tala boye natala gango otala gango na pesake conseil na ba voice ne awa yekuta fingi na mère nanga mais na conseiller ye yaka tsa ondirenga na oya na ba jaba chantage na fula e na répondre na on a déplique aux na moi gaz collègue mais papa ke na tuni kaka yo kanga omoni bino bodo tala ka musique yo tala ka musique ngane batu bazwela ngai yo po ebite pona nini azwi temps ya ko répondre nga kasi pona nini ye de play ki so na dali na valeur te pona nini aleki afi ke oza na valeur na tuni yo na gaz tika nga na gaz na nga na fanda nango tika epe na gaz ne na me kote yende et tant que leki déplique aux frères déplique aux leki frères mais à moi respect comprendre que aux frères nangai soki na fingi yo te okoya te na TV oloba kaka po mokile yoka yo lobi otoponga na répondre yo na tanga te so na ebisaki yo ke déplique yo ndenge bazwelaka yo eza po oya koya oya ndiko bundisa guerre abundisa guerre na nani mais batutu babanda ozwa na nsima ane ezali mpo bacontre la pulga wata nabe OK nga naza wenge OK babanda oya mpo bacontre wana à l'époque mais charge ya kilo oyo ya lukaki amemela na bandule akwea na ndule ya bralima ya Bracongo na Fikine aye makambu vitesse talaka tsona zazo peso makambu azo tindiko mais akwea bapopola e biso tozala ba 90 ba maître batutu baebi toyebisa ko prise yo kende nozonga na podium po olamuka neza charge kaka akwea na lobi te akwea ka malade ya ndeke mais charge ya ndule wana on a événement wana kokango ta akwea la poule gazwa kaka bendelo na ye charge yango ya la ya guato na yebi te loko ni ekweisaka ye tension nini toye lisu awa na ndula sosa akwea akoka charge kaka te mais est-ce que c'est un gire et ça m'a fait réel et ça m'a fait réel makambo et salama yo ya na TV komo yo kakanda o soki nazwi yo toko bunda o azaka kacher nazo yeba te na yebisi ozaka kacher apparemment au mobangisa yo maloba wana na yebisa ki e bien que keba ozande konanga likofi bomaka bagobeto likofi place mosusu ba calculer on a nerf solide okwe okofi ndana obeta ozolukela nga ba problème nani okomi makambo ba soda te wana ba maître na onde ba obete bongo omoni siko koluka ba problème likofi moko koboma okokufa vino esili hein okomi olukela bato ba problème est-ce que makambo bitumba eza
yo yaka démentir makambo yango bamona ke pako yaza biloba loba yo tokoko démentir te oye na benjiri so na tie ba voice na bato ba regretter ozana ba voice la déplique mais oui awa comment so injurier yo ndenga zo finga ok d'accord sikolo na conseil na makambo nyonso tu ba via ba voice ba nini ko tchaka ngo eza ba temps passé très bien eza polité eza nango polité pour déjà to lobani eza confidentiel numéro na ena numéro nanga esuka kaka na numéro na ena numéro nanga pour naza nango na week close émission esili na koyo kisome ko tia bato bayoka non pas ça ndenga zo finga par respect bon par respect na ebe za nango polité lelo paralingo mato évoluer autre actualité parce que monde est la mission palzilerie na kati ya poto ya Bukavu Ramazani palzilerie maison d'habillement oisa na kati ya est wana na plus précisément na Bukavu maison palzilerie chez Ramazani Denis ya boss na kati ya Bukavu. Merci à toi, merci au PDG qui sala na kati ya Goma. Merci maison boutique d'habillement la plus puissante, la plus influente boutique d'habillement Zadar boutique. Merci Zadar boutique na kati ya Goma wana. Merci à vous et merci PDG Kisala, merci Jean-Jacques na kati ya Kigali, merci à toi Zadar et merci infiniment Patrick Baraka, patron à Rivonia, à kati ya Likasi Lubumbashi et bientôt na kati ya Goma et puis Dubaï aussi. Plus précisément, la kati ya Dubaï, on a n'y a pas si très longtemps. Pas qu'Alingoma tout évolué. Qu'est-ce qui se passe encore avec les abeilles? Tout le monde est Afrique du Sud. Mais Makamou Afrique du Sud on procédé. Balobi nenge salemaki. Bandeko ya miel. Vous sélectionnez toujours bandeko ya miel. Burkina Bango Afrique du Sud. Ba musicien. Au bazapina confirmé. Au bazaba titulaire. Bangonde ba kenda qui te ba se révolté. Ba révoquer yo na miel de son en mouvement ba tikali na mouvement parce que bango ne basala nyos tout na mouvement mais ba voyager na hotel ba saka nyos ndene ba na ndenge ya kin ba ko sala nini yo yebi na okutu bango ezaka ke so yo yebi ta kombo moto tanga na ota kombo musicien o ba sala likambo baza na bato malédiction orchestre na eza na succès te pona bango orchestre eza na succès te pona bango de sorte que ça n'est la succès te la pona bango OK ngana eko kuta ba recruta na bandoki na orchestre musicien doki est-ce que ça déjà yo kango c'est la toute première fois na vie nanga na ko bunda bitumba makasi boy musicien doki ezalaka vraiment yo zuki ndoki no ya place bato basanganaka okotsa bato nyonso tu kindoki ya spiritualité na yo ya mabe wasko kindoki ngweza ya forme nini mais ko pumbo vraiment ya freinage alali bato bazo répéter mona subi oh mais bato ba pumboka na pokwa to yebi yo zo pum oh mais banana mona natala me ba recrutement oyo osala ngo ndenge nini nazo ebisa na leader de bovandi boy asubi na bilamba boso mona oh alali ka na sanzete kuna na sanzete musicien asubi ozo mona musicien zo ya na répétition na polo ya salité makasi loki nanga ya ndako eleki polo alati na soin Lok, oh ba pangosela la serviette nanga na bilisa na boaka. Mais est-ce que ba musicien ba loba na vérité? Orchestre ba loba pe vérité baza. Orchestre ça yanga te. Ngata on ayaki na sali sélection. Natali ke Pecho David moko azawana zo loba pe ya mukuse bo. Ya mukuse ba so loba makasi. Bon chanteur. Ah, yé pe bon chanteur, on reconnaît bon chanteur. OK, d'accord. Eh boyemba bien. Na tchakiye na liste ya voyage. Ayebi tokendaki naye. Mais par rapport à ben politesse na bango, soki batamboli ba moni lokola voyage est raté. Ba komo loba loba. Oh eza nango lokuta eza 12 toko voyager te. Eza ka poto fanda na orchestre marche raté. Ezo comme la leader. Leader ayo ki kanda bi pakatala petit na yo. Aza muto manka ba respect trop yo muto kuto zongisi ye. Po aza petit nanga leke edombengi.
leki ya Dombengi petit nanga oya pavillon 5 petit wana David azaki moto a voyager tellement zotambola na petit moko gera soki batamboli bakepa master moko mpe azalaki na orchestre alongwa Darnel babandi otumbatumba mien bazotonga ye mais soki patron ayoki kanda ainscrire bino na liste na ye nga nasala nini basolo comprendre déjà nde bino bolongoli bango te balongo ekutu te bango moko balongola bango mpo ani bamilongoli bango moko na motema mabe mpo na nini tovoyage te nzoka impolitesse na bino bozotongatonga patron na cc asala nini ayebi ndenge nini akosala bino kanai bino ntongo bozolobaloba ata bolobi wana ndenge baoloba wana bakotika lokende ta Bujumbura te olakeli bango ti bazo nayebi pasi nango papa nga kuna kenda na new style na baartiste bayebani baambulance bazonga te ambulance tala lelo standing akomi na bakar azonga te azonga alingai babenge président ye motongo ayoki charge yaki président baarnake lelo stabilité ya bien arnake stabilité ni aza nango aozwango bino boa besprit mabe tozobeta émission vraiment valeur makasi bolingo bebisango kaka boye ototokata yango te topesika exemple ya nini chips kabeke Dr Kinkani Yaya wana patron moto ya mbongo bon oyebi te capitaine Mauricio la fierté de l'armée congolaise Mauricio capitaine bon ye ayebi ye mo capitaine o pakata ye mo capitaine ayebi na ye bien dadi masebo ndeni mon major aza na ye te aza nde moto aosala ne baservice kuna na présidence de la république sikoyo nazoyeba te ngai obomi émission te tozopesa exemple obi arnaqué tokoti na mamo te tandis kaza collègue ya ambulance sur le plan musical ye pa zonga te ye aosala album ekase bima aza leader nga na etali nga na koboya est-ce bato balobaka bakombo nga kombo na nga mon général aza ne général te ata ya la police te alobi nga kombo na nga mon général nga mpe so nakuta nene obengeka mon général Jires Foudre lelo ba décar tokoloba nini merci Wata mais bango mo batalika la poule gande makambo baosala nini moto na moto azalaki na lati Wata esaya nini mais lati Wata eza yanga ti te na minute so osura na accès te naza na accès nga nazalaka na besoin accès ya lati Wata te groupe wana la team te nga naza na besoin ya team te nga nazalaka na besoin ya Wata nde makambo frère na yo nga nazalaka na besoin ya Wata team te groupe soki bazowela yango natikeli bango nga nazalaka na besoin ya Wata soki Wata baaccès ezalaka deja te wana etali yo te baaccès ezalaka ntongo boyokaka bosololaka na bapire oyo nakanisaki bapire nzoka bango bato nde badiabolizaka ok na bapire baotalaka vie soki azongi masto soki azongi pecho soki azongi mais yo moso mabe abengi yo ozongabenganga mpona nini exemple nabiteki abenga exemple kopesa mpe exemple ya bongo te estce ye moto abenganaki nga mais oza prêt osonga wana makambo no te naza na contrat na miel de son nazozela ye asala pele ke paka maintenant la par rapport ya kofanda kosolola ndenge tomoneli makambo ekendeli valeur no eza valeur à reprotéger aye tosigné contrat lelo ndenge omona musique na biso ezokende le monde etala yo paka lingomba oumbeli na makambo ya musique oyebi musique makasi nous sommes dans les bons ou tozala makambo ebele bairrégularité eza mwa ebele deuxième vola question na ngai tomoni phénomène bakombata mpe fabrigas aki obeta na poto mais bamise presque ebele bakimi ye message na okopesa frère na yo bon j'étais avec Fa jour visa na ebimaki naencourageaki ye akende na bamusicien po epia poa ok atokobeta te kende na bango mpe nakonseyaki bapeti soki bokei bozonga
pour ça bino valeur. On comprend? Mais ba petit bazo abusé. Moi ba petit mususu par rapport on a habité. Ndako fandité au EBP fonctionnement. Très bien. Ndenge nini makambo ko leka. Comprendre? Orchestre, il faut un bon encadré. Groupe, il faut un moto, un moral, il y a au fan de sa groupe. Qui a voyagé dans les musiciens, ils ont baissé la morale, ils ont kende la makam. Batu ba omo ba omo na ke makambo eza. Bon, ce qui a encadrement bien ça. Si vous voyagez dans les artistes, comme les bandes, il faut la maltraitance. Il faut comme ça, un master. Il faut la maltraitance. Il habité. Et ça, moi, remarque. Conseil. Maltraitance, il faut zalater. Pour les bandes, tout a comme un pouvoir, comme un tétitesse. Premièrement, on coûte ce bobet d'où l'été. Ne ba baby ça makam. Et moi, je suis dormir quand je suis Akimi na verre ndoule. Bon, ça, les balances, c'est si, bon, moi, je vois que souko, la tombe, il y a ça, les Akimi. Ata bon, bêta. Au sein la groupe, au un groupe, il faut la papa, au un grand cœur. Vous voyez déjà qu'au solo là, dans des makam. Comprends? Les arabons. Mais nous, les nabis sont des gens qui sont bien. Pour nous, les soeurs qui sont bien. Tokoya, Kosolo, Langoga, Nandenge, Keba, ça veut dire quoi? Musique est années. Ils ont volé nango, rumba auto mesanagi nango, ba combattant ba bomi valeur nango par rapport ya bandoule ndenge za poto. OK. Yango moni ba afrobeat ye. Na ba afrobeat ndeto na moi valeur. De rumba là li moi 10 000. Mais rumba et sa position nango na ndenga mboka. Nandenga banini fierté nango eza na makambo susuka ya bato. Bato ba osa la fierté ya rumba baza vraiment na valeur lisu. O mona teke vena yo mopao. So na zongi alobaka akosala esu banzembo inédite te mais azosala ne. So na zongi o mona ke mopao aza vision muta visionniste a quitté rumba trop a continuer na ba featuring na ba pecho akini bazana makambo po abimara libanda tango otala na ba Italie banda otala oh mais nazana ba petit na nga ya mboka nazana ba petit na nga ya mboka mais comment toyebela sasa osala bango te. Très bien. Au moté que la musi ye lisusu makasi par rapport à ba JB Bawera ye azana vacuum. Yango moni na biloko ba États-Unis wana ba bendeli ye. Ba bendeli na titre pecho wana ba sala featuring, ba bendeli pe na makambo ne mususu. Légende. État que légende. Mais na titre pecho wana pa monani na featuring na bango. Makambo. OK. Même pas karoyoka yo. Tu as tellement l'art de parler et puis on maîtrise la musique. Batebele baba inanga Prince Bakali paka ezanga yemba sous maîtrise moko boy. Quelle maîtrise? On se reprocher na yango pe? Maîtrise moi maîtrise nini na zanga. Parce que na yamba to sala no be mission so dozongi mo simebele oloba Bakali retirada Egobeta. Retirada Ebeta. Ekanga mokili. Ekasi. Mais si koyo ba maîtrise mongo batu ba olobeleza ke vana na ata na orchestre mo ata na mabena malamu. Mona na nupasi. Oyo te. Problème nanga batu ebele ba comprendre kango te. Omoni so mutu ayoki pe kanda. Il faut boye ba kanda yo keza ya nini. Héritier aza artiste ya mokete. Très bien. Na bando reprocher banda kala ba délire. Héritier tango s'attacher na ba master na lingi bango trop. Siko ba master na ye wana le bata la valeur ya mutu oyo bango ba nango. Produit nini oyo bango bazo salela. Baye bako protéger ngo mien. Oui, bako ya na cope koti 2000. Au lieu ko pango baye bako visionner makambo soso
bango tellement baza na ba sentiment que soki toke ba biso moko le musu mbawe eza moyen to lia to mela bien ezate il faut to exciter artiste nzoka bango faut battre la valeur artiste baka artiste mo itambo été artiste bar na tambo été il faut que gérer artiste malgré artiste pas cause na sentiment na yé mais bino il faut avoir une rythmique ya koyeba ko étouffer ba sentiment oyo ko banda ko exposer artiste tout le temps na bato pour hériter lingi bato c'est parmi les artistes oyo balingaka bato koleka artiste oyo atikala na bato na ye na ba master o babonga te asaka na bango ka ti lelo na ya quartier na ya ba o bakola eza héritier toboyite mais il faut koyeba ko dégager ba petit sentiment mususu net pour l'instant c'est le seul artiste o aza na gaz na rumba na niveau ya likolo ya ko reconnaître ngo OK na fali na miel na ferre na JDT na wera na JB na ba inos na ba toto na population congolais bisoto na ba président de la république soki ba yoka la musique bien ba ebi ke moto aleki pour l'instant héritier wata très bien Charlie Paralilomba azo beta c'est une bonne chose na ba wewa na ba chombo na ba TV azar banzembo moko te banzembo ebele omoni be fort akosala et puis comment on appelle absence na yo disque beti makasi eloko kuta ko féliciter yango wana omoni be fort disque bimi na fali azui monopole a menacé mi-ange mi-démon na ndenga mabe na première mi-temps on comprend toko ciné wana et bima na mi-ange bato ba s'étendre te ouais ba le 18 décembre mais oui il faut kozonga comme on guerre attention aux artistes il faut talisaka artiste valeur artistique yango wana donc babimi fallait azui monopole a menacé héritier na ndenge ya liboma surtout on tokomi na 82e minute totika na 8 minutes match esila au moins siko héritier azui a égalisé a chubi na babi na terrain a gagné siko atako to lobby ke o ngana beta ki batu ba omona ngote ba otala ke yazo beta ti lelo bobi baki nzela moko yo lembi mais ya la moki azo beta ti lelo na ndenge moko kondima te omoni vitesse yango wana nde makambo ndule ezalaka bongo tout partout. Merci beaucoup Charlie Paralilomba Tomo Chitona parce que la télé c'est l'état monde d'état la maman Emiline Zemba il y a tous Pépélé Ambetolo il y a Gauthier Mascotte ingénieur des banques il y a tout Touro maman maman Rifa à London il y a Rifine merci à vous merci Jean-Zola patron motema Patricia Massamba madame JB Herbis député maman na pas merci Nixon boutique la bière de luxe Dani Chandou les chinois congolais diable Dani Chandou bon, merci à toi bien Teyesko à la beau-frère. Te avant que bon frère oyebaki nano te. Oh, yo yebaki pona ni bo reconnaître raté. Nga mutu na ye. Nga mutu na kotise na makambo tu. Batutu bakomo bwaka batutu bazolia bien po yakaba kasolaka bien. Dani Chandoulé Dani Chandou. Bon Nixon boutique oyebiete. Bon Nixon boutique. Bon ils en attendent siko bo eza époque Dani Chandou. Dani Chandou. Na Nixon ayebi. Nixon boutique ayaya Dani Chandou aye. Omoni mabe. Dani Chandou aye. Eza problème était. Dani Chandou aye akangi. Kocha te ke Nixon aza yaya na âge baya foule lukisu te na kolunga to salondire flatterie baya Bruno Lubika eza problème te mais pour l'instant eza Dani Chandou na makambo bilanga na ya valeur na kokaba te koka Dani Chandou te Nixon baba yaya na problème nanga na bo yaya ne na polémique ata Dani akobenge yaya mais na makambo bilamba na Nixon ayebi ke na koko kende te po bakendaka esu te na tindi mbongo epa Dani
akoko sombelanga Dani Chandou ekasi très mystérieux moto aleki batoto na minute so Dani Chandou buka oh nga garçon mo na chaka choko na komina kisasa naza na mwa toilette nanga oza na mwa loko no mwa muke loko la toilette na zandu osombaka biloko mabe ba couleur ya ba satin la kota la police Chandou akobuka yo akogumba yo soki kutomeki kutu ba Nixon mwa bien Nixon kutu akocha bitumba pe akosine Dani te Nixon pena Nixon zalaka na confiance o na chaka temovati na mbebo etela. Merci à toi Ben Ngombo Japon Bilamba Ebele. Merci Nixon boutique la bière de Lix Dani Chandou chinois congolais. Neni mutuno Ben Ngombo Japon. Bon monana. Oyebi Japon eza Japon. Japon eza Japon. Kozwa kombo na loyenge te. Ozwi no kaka kombo. Ozomifinga na bilambo lataka. Te na tuni kaka. Soki bomona na te bomona. Ngana lobi Japon eza Japon. Yoko ya te awa otunisa ba question oyo yo yebi ke na niveau ya Japon. Mutu akokoma te mozotuna. Tobeta masolo ba Dani Chandou. Mutu azo arrêter le temps. Dani Chandou tilenga valise à Bilamba. Ye kutu yozo ba valise. Ye na batu bafutaka bandako. Akodi akota la palais. Akoma la. Ofuti na ndako oleisi libota. Dani Chandou yozo mona mutu. Soki mutu moko boye. Oye pa na ye. Oye bise neti boye. Fabala. Oza frère nanga. Oye mtatindaki. Lineti yango yo. Na megola tata na kende feti. Oko lula pe loko frère na yo. Non, il y a pas mal de choses. Oko banda pe ko devie nango. Yo mo pe frère oyebi ke loko moto azo devie nango kaka. Kwa luli yango eza nango danger te. Mais soki yo ngo profiter déconner. Comprendre? Place natala ga batu baye bagate ngako tunaya liziba Bethesda. Nazo pepa liziba Bethesda. Nako sala ngota nazo sa ngo pona ni pour famille. Très bien. Paralingo matomo na soki mission mais question de curiosité. Étant natif ya Bandal, lelo oza trop fier ya musicien moko ya Bandal orotangela komona e. Oza que non, il fait la pluie le bon temps moko. Nada non na fierté ya Jeko. Bourron pela. Te Jeko Beya. Ah Jeko Beya, OK. Ah Vision Fati. Yaza côté Vision Fati. Pour ceux qui Bandal et Yambi Valère, il faut remercier Valère. Très bien. Si on a une famille Nathalie, mais neni mutu oyo ayambaka batu boye. Na tuni babi o Jeko Beya. Vision Fati na be à l'avenir. Dans la sociale. Maman na social. Ndemona baya Jamal Mukuna. Maman na social na ebi Jamal Mukuna anate. Aza mystérieux. Mais il faut que mon apport ya Jeko ya na moninga moko. Aza frère ya Riva Menga. Personnel. Jamal Mukuna, très mystérieux. Akopesa oka okesa ela ba course ye mo matiku na moto na bi. Mais bato boye bazalaka. Wana Jeko Beya. Après ce karaké na moto. Mais Vision Fati. Azomi kiti azo que pona fula yo comme likolo c'est facile. OK. Moto ko kabola gâteau. C'est que makambota ya ba vision ya gouverneur, c'est que moto ko zota gouvernorat ya mboka oyo. Et ko zala ye na fiti. OK. Ko zwa ya ebele ya danger na noté mais azo supporter bato. Azo zwana bato. Azoliana bato porte ezalaka ya ofungwama porte ezokangama te mbila za te mbila kokozala pe me mbila za te ataka na banoko moto bato akovote bango wana. Très bien.
Merci tout le monde sur l'émission de ce monde d'état là. Ils ont plaisir à trop. Il y a mon clébois.com. En tout cas, Charline Paralingoma, il a été explicite par rapport à ma propos naïe. Boutala qui est na clébois.com ensemble avec Prince Bakali. Vina Petit naïe. En tout cas, une émission sa polémique. Tout solo li ou esenga tout solo là. Message moro ya suki puis quelques salutations dans la baïba otala. Message clé lingoma paka ancêtre vivant aza mutu. Agosa pe berer retimen. Mais mukolo ba faire azara mukolo ba faire. Mukolo produit azara mukolo produit. Moto mususu a ko supporter otendenge moto moko boye amesana ko supporter. Boka moite bowe bango ke Valère va protéger. Il faut protéger Valère. Très bien. Nabana tout. Il y a les abeilles. Bosso la déjà Nambora. Nabana ya Timoata Mobimba o eza famille. Boye baka frère Nabino Azali. Bientôt l'air mosso na oya au mon Nabino tête à tête. Pour mon qu'elle est passée, ça les passé. Na ndenge ya salutation na pesa bino mbote pe na solana mo konzamboka a wiklo. Wana résidence. Na ndenge ya vitesse. Mambeo s'est préparé, il y a bien. Na ndenge ya vitesse. Na romona Timoata. C'est bien. Na mona bango ne bazo répéter. OK. Na mona qualité à rep, qualité à discipline. Na solo la pe na mo konzamboka. Na wiklo. Mokonzamboka. Na salon Val. Na salon Val. À wiklo na Mokonzamboka. Bientôt là kaka na ba jour kaka. Mais aux na caméra te pour caméra et ya na songi après. Après yangonde oroloba. C'est une bonne chose. Tu as remis dans quelques salutations. Bambote belé na Mohamed Moleka et à Charity Moleka. Bambote belé na Patrick Kalala. Bambote belé na Obed Nzao South Africa. Hervé Équation Bambote na place aux Ali. Bambote belé na Poison Kasereka. Fukushima Poison. Moto aleki batu tout. Poison Kasereka na South Africa. Le patron qui nie les boss. Bambote belé Charles Chitenda. Bambote belé futur gouverneur. Ebele à Bambote na Patrick Binda, Chouchou Maître Dodo, Dr Kinkani, Willy Caps Bambote Ebele na Roger Bandou RB. Roger Kinkani Bambote na yo place aux Ali, Bambote Ebele na Joe Kansai, Bambote Ebele na FCC, Bambote Ebele Yaro Sutukate, C-Moto, le millionnaire Remble C-Moto. Yama C-Moto na South Africa Bambote na place aux Ali. Bambote Ebele, Patrick Kalala, Bambote Prince Ozali, Patrick Kabambi, Prince Kabambi, Bambote Nabino, Prince Ozali, Bambote Ebele, na Imam, Soale, Yassoise, le pétrolier Oye, Bambote Nayo, Timambote Harmonia Ngenzi, grand prêtre mère Harmonie, mère des mères, je vous salue. Bambote na Prince Ozali, Bambote Ebele, la petite sœur propre. Patricia Likai, Bambote na place aux Ali, BKM, Bambote na Likai, place aux Ali, Bambote Belé na Bato Kichasa. Bon, Daouda Dada, Bambote na place aux Ali, Bambote na yo, Ebele, Bambote à trop, na Blokawa. Philo, Bambote na place aux Ali. Merci beaucoup et merci infiniment à Patrick Francis Roy de Gaulle. J'allais dire Francis Roy de Gaulle charge à Bandal. Roi de commis Bandal, il a contrôlé Bandal et ça a Francis Roy de Gaulle. Hier, a rappelé Francis Roy de Gaulle. Il a petit Nabino. Il a intérimaire pour Nani chef naé. Chef naé, Zanyamon. Francis Roy de Gaulle, merci à toi, merci. RB, il y a Roger Bandou, RB Fondation, patron. Donc, Goma Tolali n'a pas très bonnes conditions. Il faut mon immeuble. Il y a Roger Bandou, patron. Mais yo, aux hommes on a dit que na Denis les saisons bois que les vies paille. Ah, Denis les saisons bois que les vies paille. L'assistant
du gouverneur. Ah, Lévi Paye. Il y a ça puissant. Donc, nos sentiments, non, celle Moutaloba na lito ya chef. Lévi Paye. La confiance des bandales. Lévi Paye. Est-ce qu'on a la confiance ya bandal? Député provincial ya. Voilà. Na olongwa commune Kimsi na bandal na yego voter. Mais batutu yo moko kote na bato lemba ba olongwa lemba. Merci beaucoup. Merci. Ya Willy Pessien, champion Adol, ya Willy Pessien na kata Paris. On compte ici bato belé au bosani musheni. Kodamboka, ya nanga na bandaki na débit. Ya Willy musheni. Kodamboka mes respects. Yé mutabanda opesa bakete, tafuta kandako, sérieux na ozana cascade. Sérieux voilà. Ba 500, pourtant OK bana on a ba 500. Ya zo pesa. Amatisa tarif. Pour ça qui ga ba 100. Tarif et matin. Mais petit moi voyager, pour aller comme moi bien. Le tarif. C'est cassé fait matin, pourtant petit pour Kozana Njora pesa bien. Ah Njora. Mais on fait ça que na lobé devant la caméra na yopé. On loba nga petit longa la palais à famille. Lelo na zo palais, mamnos to gitoko. Ah mais on fait ça que Njora capote ngo na Bukavu. Azaki capote.